promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission. La carte, ça. Ok. Comme ça, ma kéré, vous allez sous-souter. Oui. Ni pour la bise, mon gros bilan, tout ça. Vous aurez bien pour mon choix, ça les locaux pour aller. Oui. Vous avez que vous voulez Tout à fait. Oh, mon salle en clé, ça l'amigo. Vraiment. Moi, mon Timoli, de la terre à la table, un parcours réussi avec fantastique, il faut rêver le futur et qui dit le changement de la RDC passera par l'agribusiness. Battez vos abonnés gratuitement. Mi balé qui m'a fait tout bango awa to mi dimanche to récupérer bango to fongola bangolo bazate na bien fait micro ça ça to ya boy bangolo bazate nzoka nengola bima kanga yebite OK ngola bima Wow. Abe toko ndika boye nzeleza to katsa boye to zawa boy Wapi corona. Yango wana ko ya osi. Yango na bega ko. Voilà, toujours contenu, toujours très cher abonné des Fantastiques Info Télévision. Nakata village à Kimbia Vanga. Oh, monaka. Maman Betty. Alobila mambani ni lelo awa. Toi la kata source ya production. Ya manioko. Ta manioko pembe yango. Donc là, la production ya manioko. Ezo sala mayango pour bandeko ba yebite. Avant de ça la kwanga. Comme tu peux venir de l'ongoli poisson. Donc tiens on a maille. Wana siko elemi bazo longola ngo. Ko batela mokili ba tieboye. Ba fika ba silelo. Lobi ko pompa ngo. Ma lobi ba pompa ngo. Donc c'est un sac pour maille télé. Et puis dimanche lundi balambi. Ça sali quoi. Wow. Alors maille ozo meleza wapi? Maille ozo meleza côté kuna. Azali na source kuna. Source eza côté kuna. Oh maille oto melaka ngo te. Maman, ça là. Voir de la maman côté.
Voilà, vous allez découvrir source. Oyo. Non, non, comment goûter? Non, non, comment préciser, mais c'est pas la maïté. Ah, Oui. Non, non, mon source, c'était un quand ça coupe maï, ou à ce là, on va là. non, 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 pas du tout. Donc, la kimbia vanga, ils appellent la source. Oui, nda kimbia bazala ba source ebele, mais auto pona poto melaka mai yango. Mosusu yango kuna bavoisin bazongomela me ekangama naza na source mosusu kuna mai wana ezosala bona ebimaka na se mabele kuna mpe bavoisin kote kuna bazongomela yango me bango nyonso balongo na bango mpe source ekangami nango. ezalaka so banettoye ezongi nango. Oui, soki na nettoye ezongi nango source yango. Wow. Nga nazomelanga mai oyo. Nasombaka so mai te. Ah bon? Nabongisaki yango bien tozozelaka soki timolaki soki makambo esili nameka kotonga yango mpo ezobima na mabele oyo susu. Wow. Ma silanga mayema jo nalobi bato bakitaka kuna te bili bokitaka kuna nabokitaka kote oyo o boyoka bebisa wana mai ya source yango wana sana na bientôt un mois ça n'a pas passé bon ça va mais bakisi c'est qu'on est comme on non c'est pas la peine azomela nanga boye et c'est bon. Wow. Voilà, il y a fantastique info aux hommes. Ah, vous avez un gâteau qui a na village à Kimbia Vang. Voilà, bah, mboka ba yomi lawa. Ba yo kutoka mai. Batina ibo mai ba yo kutoka. Eh. Non, non. Okanga te tika mai le kaka. Oh, mwana papa leki. Ouais, papa leki. Mwana papa leki. Esika bana ko zo ba 300 000. Au ticket, c'est pas ça, 60 000 par mois. C'est pour quand moi? Ça, ça a été aussi pour ça, comme ça, on a évité. Namoni bango. Oh. Okote mulongo na bango. Ebele ko ma pantel bo sote. Te na kopumbwa. Ole kambango. Ole kambango. Muto le moni bango te ba. Ngala moni bango te. Bapumbwa bango so moni bango. Ah, c'est que ma brique ezalaki azalaki. Ici na ma brique. Oui, maman. Donc richesse mso ya Kimbia Vanga yango yo. Terre jaune. Ndanzira ona mataka te. Na kokate na kota zamba zamba. Sile papa na kokate kuna. Aïe 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 aïe. Kana sala ka boye na sokende boya. Na soka avancer. Maleme maleme. Kuna papa na kokate. Ouais, kuna soka forcer. Forcer. Vraiment c'est pas facile. Ya kokita boye pe kotambola boye vraiment facile te. Kote kuna itelema mimi. Itelema mimi na kokate. Vomi.
nakende kopanzi ya esobe comme ça nazoko avance. bato bakoseka ngo Olembigo. Non, mais c'est aux à féliciter. bato bakita kamio tokisile kamio tina se eza komela babrike perte wana. Ah, moi, ça me moi au kita. Ngombe za moi. so ozokata ya boye ngomba saka kiokende tout droit kala me sikoyo susu te ata likambo ezaka na ntango nango soki eza so ntango nango te tika. Un jour mfumu ekokoma yango ti koto. Ok. Mais eza na ebandeli kuna nakona mpe banana kuna Ok. ya mangusta soki banzete wana bakataki so bakataki yango bien eyebana kopola nango po te kosa moto te. Ok. po epola komisa na bakisi basafu mavoka banana bakisi siko paa gode akosala tuto tu boye nyonso akokanga. Wow. aza na mosala makasi mosala makasi. tokende kota bangusta po totika te tozonga na biso pemba na moi ileki nakokoya otamboli ya mingi tozonga na biso na mboka vraiment tozongi na bamanga esika tobandaki kuna bamanga yango kuna. Moi, c'est la terre, il faut beaucoup de yango. Oui, oui. Mais pour le moment, on va baloyer yango te. Pour Bangombe. So la baloyer Bangombe va relier wa. Et côté nous partout, nous tirons partout pour Bangombe. On a les télé bien tembile sobe. Bile sobe ta ya hotele yango. Wapi yango? Ya hotele bele yango. Wow. Les amis mike parce que mbule beti na retard. Le même libana tai. Vraiment. Mbule beti na retard. Soto kuta minene bien. Wow. Recherche mabele yango yo. Awa nakimbia vanga. Ok. Anzela mutuka ndo oleka.
Voilà, balanda fantastique info. Olandi biso na village ya Kimbia Vanga, na province ya Congo central, na territoire ya Kasangulu, na secteur ya Lukunga Mputu. Voilà. Maman, tu l'aimes bien? Papa. Les camots. Oh, donc si c'est toi qui m'y as sauté. Non, ndenge nakomi bona kosilisa ngo wa tosali boye tosali mpe nzela camion kote oyo te tosali mpe kote oyo te. Oui. Ah là là là. Oh, tomoni bangombe baza wana namoni déjà ya mwasi. tala mama balisa bakarton tika nini ya mabata mpo na mai yazoli yango. Mawita zabi ye azotaka nani ya koti na yango azopanda vote koti na kati balia kaka papa balia tika balia tozongi na Kimbia Vanga. Voilà. Bazela mbongo na bango. Yo nde vanda. Nga metana la tour déjà. Non mais équipe nyonso l'air ekokia. Mais o basisi ba musolo basisi te. Tu vas bazela mbongo na bango er nini. To 15h. Bango musala Cécilie. Voilà. Ah. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique, il faut